De Kinshasa grâce à l'ORTZ qui est l'Office de radio-télévision zaïrois. Des images avec les patrons de la musique zaïroise, les deux poids lourds, Taboulé et aussi Franco de l'Hockey Jazz. Il faut dire qu'au Zaïre, il y a deux tendances assez bien perceptibles. D'un côté, les musiciens de la cité, toute la nouvelle génération des musiciens, et puis ceux qui ont déjà un quart de siècle. Alors, dans ceux qui ont déjà un quart de siècle, il y a bien entendu Taboulé avec la FESA internationale, et depuis quelques années, il possède sa protégée. Il s'agit de Mbili Abel, consacrée à plusieurs reprises meilleure chanteuse du continent africain. Et voici le Seigneur Lay. Le Seigneur Taboulé, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, presque un
quart de siècle de carrière, il chante l'amour, la femme depuis près de 25 ans. Et c'est toujours avec des mots et des compliments qui vont directement à la femme qu'il a construit son succès avec plusieurs orchestres. Et maintenant, et depuis près de 5 ans, il est revenu au premier plan de la musique sur le continent africain. Taboulé et la prise internationale.
Kamboulé Biabel constitue également une référence d'ailleurs pour les jeunes du métier. Ils ont, grâce à leur quête de perfection et leur souci de la recherche, réussi à faire le poids sur l'échiquier du continent africain tout entier. Ce soir donc sur TSF, ce sont en quelque sorte les figures de proue de la musique zaïroise de variété, restées quand même le centre de la vie musicale du pays. Toujours à Kinshasa, c'est l'Afrisa internationale.
Au Zaïre, eh bien, on s'abreuve la tête et aussi le cœur de ces rumbas et de tous ces petits faits de société, l'ambiance de la rue, des rumeurs, et tout ceci, bien sûr, fait le quotidien. Les pionniers, ce sont les premières images, donc sur TSF, les premières images apportées directement de l'émission Zaïre numéro 1, qui est en quelque sorte eh bien, le Champs-Élysées de là-bas, avec la véritable consécration des artistes. Mais il faut savoir quand même qu'au Zaïre, il n'y a pas que Franco et Taboulé, qu'il y a toute une meute d'artistes, une véritable pépinière. Il y a les Aiko Langa Langa, Victoria Ellison, Papa Wemba et bien d'autres encore. Et en effet, de nombreux orchestres de quartier. D'ailleurs, on ne compte pas moins de 300 orchestres à Kinshasa qui évoluent pratiquement tous les soirs parce que la nuit là-bas, elle finit au moins à 9h du matin. Tout le monde sort dès 1h du matin et on commence à ambiancer dans tous les quartiers. Et il faut dire que les difficultés que connaissent les musiciens sont énormes au Zaïre. Ça paraît pas chose facile, mais pour obtenir des instruments, c'est vraiment ce qu'on appelle une galère. En effet, de nombreux jeunes qui bricolent avec des matériaux de récupération de faux instruments. D'une simple boîte de sardines, vous voyez, fixée sur une tige, on obtient un micro. Et de vieilles caissons, eh bien, ça devient directement des guitares de fortune. Et puis d'autres conservent encore certains montés des batteries. Voilà tous les apparats que l'on peut constater si on se rend à Kinshasa pour voir évoluer la jeunesse zaïroise. Kinshasa, ce soir 100% local sur Télévision sans frontières. Taboulé, la prisa internationale et aussi Billy Abel. Eh bien, pour revenir au premier plan de la musique zaïroise, Taboulé a invité Billy Abel. Il faut dire que c'était une véritable sève nourrissante pour lui. Franco, eh bien, son jumeau, a fait la même chose en couleur. Voilà sa nouvelle protégée. Et cette nouvelle protégée s'appelle Jolie d'État. Son disque est sorti d'ailleurs il y a tout juste 3 semaines ici en France. Vous allez pouvoir regarder de près cette beauté, cette sirène zaïroise.
mokili yoka bwana kipona nini matongi elekaki biso mbeka masusu ozalaki kotambola tozalaki misato na toyebanaki masonya mokili yoka bwana kipona nini matongi elekaki biso mbeka kotambola na yo makambo ezanga moto na makolo okubisanga mwepaya masiyaka na ye talaka bato yo kofika ozalaki kotambola na yo makambo ezanga moto na makolo
Zahir à l'honneur sur Télévision sans frontières, TSF, avec la nouvelle recrue de Franco que vous allez pouvoir voir dans quelques minutes sur cet écran. Joli d'état, nouveauté aussi en plus importée directement. Massou. Il faut dire que la musique zaïroise, eh bien, c'est en quelque sorte le berceau de la musique africaine, car c'est certainement la musique la plus connue à l'échelon international, et pour cause. Au début déjà des années 50, il y avait un grand émetteur en Afrique centrale, à Brazza, c'était Radio Brazza, et de là-bas, eh bien, on ne distillait que de la musique zaïroise. C'est peut-être la raison pour laquelle cette musique a permis de marcher si fort et de coloniser pratiquement tous les pays du continent africain. On reste avec l'Ok Jazz, le tout-puissant Ok Jazz, l'orchestre de Franco. Ok Jazz qui signifie tout simplement l'orchestre quinois, l'orchestre de Kinshasa. Il faut dire aussi que chacun des membres de l'Ok Jazz évolue en solo. nayoki mposa ya koyimba o nakolela na miyo pasi ya mokili ye lisambo masasi tata yelanga litanda nayoki mposa ya koyimba o nakoyimba pasi ya mokili lisambo elonzadila tata nsima ngai tokende na mokili ya nzeto zete o tokozwa ata kuna butalizoe sambelaka ye na ntango ya mpoko liboso ya kolala sambelaka nzakomba sambelaka ye ata liboso ya kobenda mwa mpoko sambelaka yambe na mokili ya nse nzambe akaba bachanse akaba bilokio na mokili ya nse egalite ikelepe na mokili ya nse ekomama bongo egalite ezali se na zano mpe na ntango ya liwa olelaka te na bolingo ya nse mibali balingi se basi ya mobulu oyo akonyokola ye ye akolinga ye mingi ekomama bongo basi balingi mabala ya monyokoli oyo akosalisa ye akokamata ine ezoba na bolingo ya nse ekomama bongo moto yo kolinga ye akolinga mosusu mama odina titie nekotikana nokolela lokola loboko na lisama longola loboko na lisama kiliko longola mpinzoli na miso amisie longola loboko na lisama mpona kolela na mama pasi ya mokilie ngai nazalaka na zuwa natekela basi ya mabala nazalaka lolendo natekela bayibatwa kitoko kitoko elokopama kitoko nde mabele nazalaka lokosa natekela batailleur na bamilite natikela batailleur na bamekanisien lokuta na ngai nakingela baestive na bamekanisien lokuta na ngai nakaba lokuta na ngai na baestro na bangamakisi ye mama yeye lisambwe sala lokola na bolingo ya nse eloko moko tokopesa koli ata ozangi nyonso kasi kozanga mpeso te soma mpeso ya kitoko mokolo yo kokufa ndeko esoki mpeso ya kitikwala ebembe na yo ekoyoka soni lisasa makambo na masanga tomonaka nde makambo basusu bakolela basusu bakosonga mpeso ya mowe lisu soki oyebanaka mokiliko makambo mama mokiliko makambo mama
sepelisa nzoto ntango ozali makasi lobi okokoka mama nalabi baloba boye bamoko baloba boye nalabi oyeba talo ya mbisi ntango tata azali na bomoi yeba talo ya kwanga ntango mama azali bomoi lobi bakokoka mama na mokili ya nse on vit qu'une seule fois sakana libela soki ozwi mwa mbongo milaka libela on vit qu'une seule fois yaka otolingana tala ombula ezali kokende liwa ekozela mabili mponaka seloko ya kitoko mabele aleli bisoko alelese mabele bana lomeka bazali nde kolela mosinga mposa kolela loboko na lisama mosinga okine mobesu mama bana ya lomeka bazangi lokola makabi azangi akolela ngala engodi pena bamama ya zando bazangi lokola bana lingwala bazangi akolela ana moyanzi wa biso na mokili toyaki tozali lokola na kati ya masuwa monano tuna motoli bomwe kosema bato bakokita ekomama bongo zela mokili eleki nde molai etoni na nzube ezali na suka te o na mokili tozali bango yango tokoleka nzela mama yebisaka ngai danso na pota makasi na kokufa ayebisaka ngai te zozimoyilanga poko ya mpio lobi ekozala soki suna ngai kuna na mpi ya mabele molunge eleki mingi o na mokili tozali bambo yango tokoleka nzela Kinshasa sur télévision sans frontières avec l'Ok Jazz, le tout-puissant Ok Jazz, l'orchestre guinois avec son maître dans quelques minutes, le maître Franco qui arrive, voilà. C'est le véritable poids lourd de la musique zaïroise depuis plus de 25 ans aussi. Il faut dire que chacun de ces artistes a un rôle artistique, donc une révolution sociale de sentiments à faire à chaque apparition.
Papa, silika kate mama mama mama. Papa, tomboka kate mama mama mama. Asengi maya komele, Osaïva Babengi, téléphone Leli, Équateur Babengi, téléphone Leli, Ibu Babengi, téléphone Leli, Bandundu Babengi, téléphone Leli, Basaïva Babengi, téléphone Leli, Kinsasa Babengi, oh papa, Ikamoya, papa, Sukasiliwa, Atilisa Segaroba. Aye mama, oh mama, aye mama, oh mama.
Luambo Makadi alias Franco qui se fait souvent aussi l'avocat des femmes. Il était champion des ventes en 1985 sur le continent africain avec notamment un titre qui s'appelle Mario. Et dans ce titre, eh bien, il dénonçait un petit peu l'attitude des hommes qui vivaient un peu trop près des femmes, vous voyez ce que je veux dire, et qui leur soutiraient leur argent et qui collectionnaient ainsi ce nombre de conquêtes. Franco, toujours sur Télévision sans frontières. So alelaka nanaleli akende motango nakuti na lopambo bato bazali kolela nana bandi na ngai mpe kolela kolela na ngai mawa ya bobaye mawa na ngai
Salite, makambo ezali minene. Ndenge nini makanisi bana, ndenge nini molimo natia yango wapi toto adesewana sikarangana ye makambo ezali minene. Azalaka na susi na motema mama, yango nakoma komela mingi ye, yango nakoma kwiti kwiti ye, mpona longola susi ya mobali oyo nakoma na kamarade na ngai elosala makambo ezali minene. Mobali alinga ngai apesanga masanga lobi na ntongo nga nakauki mokolo na mbango liboso ya ndako yo le flambo. Mobali apekisinga banzela nakendeke epuis navandeli ye na ndako na ye kasi sombelanga bametrage ebimi salaire kasi kamoto swali nga nazena bafranco ye lisusu nga nazali mama ya likelema keba balendi mine aboyi kopesa likelema nayebisaki yo atomboki na ngai kamoto swali zizena bafranco wana bato okongolo kombongo na zando pesa ye okotala topesaka ye akende brisele na lome ntango akomi kuna asombela biso bawaxe akutani na bango ekomi tena bana abandi kobatre bambongo ya bato oui akei nolande akotinda asombi bilamba ye atindi epai ya mamu ateka moyibi. Vendredi prochain sur TSF, un spécial Super Diamano du Sénégal enregistré au concert au Pilouane. On vous souhaite à tous une excellente fin de nuit sur TF1. Balobi makambo ezali minene.